www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobinela ngolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele na bawe balinganga ngade kona bino na komba Paula Schengen in London babi mwaso nzamba zo atanko kila inane poya na mokili na pesi mbote poto na poto babi poto na poto nde makambo ay my queen Mother Elizabeth II mama na pesi mbote na queen Mother babi Queen Elizabeth II. Allez, le sujet na ngana olobela si ba camarade pona nini biso ba congolais to linga te to komite na ba niveau ya komite ya ba poison ko boma muninga eza nini ndeko na biso otu ko kufa na kata Belgique ya mwasi ya otu ko tika biso ba entourage ne deka ba camarade ba bomie ba camarade ba salie mabe kolongola vie ya muninga na ndenge ya mbangu pona nini ndeko nanga congolais ndeko ana tiki bana ndeko ana lela tiki bana tango zo lingo sala muninga mabe ozo kanisa teke ndeko ana za na bana ndeko nangai ozo kanisa te ndeko ana za na bana vraiment longola molima muninga esami na mboka Belgique ndeko na biso mwasi ba uti ko bomeka pona ba camarade balongoli molimo na ye awa na poto pe eza nini ndeko na ngai ezalaki nini likambo ezalaki ndenge nini okoka kolimbisa muninga te koma tina point ya kolongola vraiment bomo ya muninga eza mabe makasi awa na poto pe ndeko na ngai totika mabe totika kosala baninga mabe ndeko wana alingaki ba camarade ndeko wana alingaki famille azwaki ba camarade nene ti famille na ye kolesa bango kolatisa bango kosala bango ba cadeau mais lelo ndeko wana tie mutu na ye na sa mabele ba camarade basali mabe awa na poto eza nini ndeko na ngai tozoya koluka tozoya na mboka mopaya kosala muninga mabe atika kaka mokili mbangu yo tika kodondwa ndeko na ngai eza bien te to chanze biso ba congolais to chanze nde to pe na mboka mundele pe to se integraka pe ko se integre eza nyonso kende classe sala ba cours okozwa salaire bien okozwa mosala bien biso pe ba congolais tolingi kotanga te biso pe ba congolais tolingi kokende classe te biso pe ba congolais tolingi kosintegre na mboka mundele te eloko ezoboma tu biso ba congolais nde yango wana oye na mboka mopaya kaka vertige ya kolata kaka vertige ya kotonga tozotonga mboka te nzambe azosepela na biso ata moke te bandeko na ngai kosala moninga mabe esalinga pati bakamarade mpona nini kolongola molimo ya moninga avant boye nzambe atiaki bamikolo ne ebela vivre na mokili bino bakamarade bokati vi na ye mpona nini ampi mpe biso kaka bakongolais eza te yo mboka mosusu ekolo mosusu basali congolais mabe biso kaka bakongolais kaka eza bien te to chanze totikaki motema mabe totika kotela baninga bapoison totika kobwakela baninga maladi bambaso totika yango kobwakela moninga mbaso okangima motema vraimen moninga kufa moto asali yo balamu asali yo mabe te
Bon ba oto ba escroquer batu ba mbongo ko bomende. O ba zo ko escroquer batu mbongo. Opesi muninga mbongo na yo, mbongo ekomi lo ba problème. Wana ko bomende nini? Po oya lingaki bino. Azwaki bino comme te famille na ye. Mais lelo bokati evi. Eza bien te tokomi kobangana. Okoliana nani? Okosekisa nani? Tokomi kobangana. Pona nini? Congolais toujours aza kaka na réputation ya mabe. Eza nini biso bandeko na ngai? Eza nini? To chanze ba église pe to kena ba église. Ko sambelo wapi? Mais tozo chanze kaka te. Camarade oya na ndako na yo osekisi ye tango akobima ye kaka mta liboso kaka akobanda kotonga ko na téléphone kaka na porte ndako na yo kaka na porte kaka libanda bandi déjà téléphone. Abandi déjà kotonga bandi akoloba mabe nyonso. Kaka biso ba Congolais minoko evandaka te, mutema evandaka kimia te. Mutema kaka ozokanisa kaka makanisa mabe pona muninga. Eza nini? Ko buloleka batu makamba mabe ezalaka nini biso ba Congolais jamais to bulaka eloka malamu pona muninga. Jamais pe to pesa ba muninga pe conseil ya malamu. Batu musu pe ba pesa conseil, opesa to conseil ya bien mais tango okata ka fone, balu kela baninga ko finga yo. Eza nini biso bandeko? Bandeko na biso ba Congolais. Nazo beta sete biso ba Congolais to changer mentalité na biso. To changer comportement na biso, to tika ki mutema mabe ya kosala baninga mabe surtout na mboka mopaya. Ndeko na tiki bana. Ndeko na tiki bana mutema pasi. Yo ndeko lelo sepeli bana na batelengana. Okangi vraiment mutemo kitsa muninga na se. Ndeko na ngai. Eza bien te na miso ya Nzambe. Bolimbi sezalaka. Limbisa ye soka saleki yo mabe. Mekokoma na point kolongola molimo muninga te. Eza bien te. Eza bien te. Na bino batu botika bozana ba camarade. Boyebaka. Camarade nini oyo kozala na ye o akosala mabe te, mais toyebaka pete parce que mutema eza secret. Mutema eza sanduku. Tango komona yo ozana na bozuite akolingo makasi. Mais tango kobandaka kozwa bozui Nzamba komi kopambola yo komi ko chanze, ye kaka muta kosala mabe. Oyo mona eke non nazwaki ye comme te elek, obe nazwaki comme te yaya. Ye kaka muta kosala mabe. Akosepela na bozui na yo te. Akosepela ni sengo na yo te. Akosepela na libala na yo te, surtout libala. Congolais lingi komona moninga na kati ya libala te. Non, franchement. Bolingi koyoka moninga bala te, bolinga ka moninga za bitelengani. Bino bosekaka. So lobi lobi Nzamba pambola pese libala, pese mobali moka bien a supporter na ba charge na yo wana nyonso. Bino kuna miteme ezalaka lezi te. Bozalaka lezi te, bosala kaka nyonso, botiaka songi boboma. Ezalaka nini? Surtout likamba libala, bolingi kobebisa mabala bato. Ezalaka nini bandeko na ngai? Totika kosala baninga mabe. Totika kotongaka koloba mabe ya baninga. So moni munoko nezo beta mabako lingi kotonga, zwata Bible otanga keke sunga yo. Eke sunga yo vraiment ba verset ba chapitre eke sunga yo makasi. Nzamba osepela na yo. Ke ozwa kaka ba esprit moko boya ki diabolize, ozoko finga kaka, ozoko tonga kaka. Eza bien te. Lingo sala moi quelque chose na mboko. Linga toza na ba pensée ya malamu, na sala nini, na changer vie nanga. Foko kanisaka, foko raisonnaka. Biso ba Congolais to linga ngote.
kaka mabe na mabe ndeko wana tiki bana eza bien te ndeko. Lelo osepeli na liwa muninga, lelo osepeli na pasa muninga, ate mutu na ye na sa mabele eza bien te, eza pasi. Okangi motema muninga na o vraiment kufa, oke kozwa babiloko ya mabe oyo kobwakela muninga na yo ndeko na ngai. Pona nini na ba niveau oyo na bapoto pe lisusu awa okoza so na confiance nani? Ponga nde naza boye Paula Schengen London, nazalaka na bakamaradi te, nazalaka na bango te. Po kamaradi ntango oza bamasola bien akoaproche oyo ayokaka, so olobi lobi okomi na pasi omona bendani. Pona nini ayebi ke bainformation ya soto banda kopesa ye bakamarada mabe, kamarada malamu ata oza na bainformation oza na bapasi oza na baproblème ndenge nini aza toujours pembeni na yo. Mais so omoni oyo abengaka kaka po ayeba makambo na yo, soko lobi lobi likambo eza nango te, information eza te akimi, kamarada mabe bango wana baoboma baninga, bango wana bazotia bato bapoison, bango wana bazobwakela bato bamaladi. Bandeko na ngai franchement esalinga pasi na ndeko ya mwasi ndenge atiki bana na ye. Atiki bana na bakolela mama na bango mbula na mbula, bakolela mama na bango mikolo na mikolo. Bana wana okozala pe na matanga naye mpe bisika oza pe ntango oyoka ide ya sango ozosepela azwi vraiment kende. Me ndeko nayeba yo mpo kokende oza libanga te, oza libanga te. Basepelaka na liwa muninga te, basepelaka te osala muninga mabe, nzambe basepelaka nango te. Yo mpo kokende muta otikala monima na mokili aza te ndeko na ngai. Me osali mabe kolongola muninga vie avant atiki bana na ye ya mikie. Nana kozwa so charge ya bana wana? Nani kozwa charge ya bana wana? Bandeko na totikaki motema mabe, biso bakongolo tolingani te. Napesi bambote na ngai pa ya PDG Mission Mbongo, bambote na yo. Napesi bambote pa Jean Lecoq, napesi bambote pa ya Colivilla. Ay mon vieux Colivilla, bambote. Ma petite sœur Philomène na bambote na yo. Nati Diamond motema ya Freddy Kamba, bambote. Bambote pa ya Patu Boluba, bambote pa ya Chocholi Samora, bambote na yo. René Ambire, bambote na yo. Bambote pa ya Prince Bakali, bambote. Tozala bomoko ki motema mabe ezala te na moninga. Bamboko toya koluka, tozala na bafamille te, tozala mingi biso mo bafamille na biso ezalaka bana na biso. Bana na biso tozalaka bafamille. Eza conseil gratuit pa koyoka ayoki, nzamba pambola. Natiki bino, bye. Botikala bien, bye. www.poto.com www.poto.com www.poto ça dit que toi na poto tokotikala kaka na poto avec l'ami Domvu babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele.
La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et saura vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.